Mbote na bino balandi nyonso ya Feza TV RDC et là selon le bénéfice ketchup de la presse. Pour continuer toujours qu'on s'abonne massivement et encore na Feza TV RDC. Lelo toujours le bénéfice maman ba chronique on met ma biso wapi jusqu'où na chronique on comme chronique bimisa aka mabe chronique salikabo ti wapi ndeko na biso chroniqueuse bon actrice de so chroniqueuse ba bimisa les prophéties. Mais profession, quel genre de prophétie? A kokufa bientôt. Sangwa liwa non sangwa liwa de sala na mutu non sozo bela sangwa liwa ba eso kokufa ndenge salaka. Ba biso ko sangwa liwa na nini na internet et panzani tout le monde entier bazo ta la sangwa liwa. Mutongo ko benga ta pete so ta teke na solo prophétie ta en coulisses te ata par message te akendo bimisango par na internet mutu nyonso so ta la sangwa liwa yende ko na biso non azo kufa bientôt. Nazana 2 personnes na plateau auto lukato sur la mambo nozo senga cameraman a fungolela nga plateau. Et voilà, ndeko na biso tozo lobela la chroniqueuse, la consoeur ezande Karine Mokonzi. Ndeko na biso asali DJ Rafat Nzembu, Nzembo bakangi mabimi si son deuxième Nzembu ozo tala na internet mais ndeko na ye moko chroniqueur abimi c'est lié prophétie qui a bientôt azokufa. Vraiment. N'habitez nadana bato toza bato bazo accompagner nga otokoluka to lobela bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé bien papa maman grâce sur grâce. Quoi s'est présenté nga kombo nga Jojo Mazo. Jojo Mazo. S'il te plaît. Bonjour. Bonjour ketchup de la presse Jerry Kobetox nabino ye mwana mobali ya Mbomanazolo ya lituto yo. Bako finga bako loba na pesi ba mbote mingi na bato nyonso bako landa biso na Feza TV RDC wana na moni mbala moko master batu ya Irene Lukeba depuis Lyon ma patronne Bella Dinganga ba mbote na epi na président na biso Raphaël Walukonk j'étais sali Jerry Boni kimi ezali ndenge zakaka kongwango ya fachi moi vrai moi faux mais tranquille. J'ai mais monde na internet c'est comment péter ba tout et comment créer ba problème ba chronique et comme ko chat ba mal à l'aise makasi. J'ai yoka balobi ndeko na bino chroniqueur a pesi prophétie et pas Karine Mokonzi que à bientôt azokufa. Est-ce que profession on fait capé ça en internet si bongo to fa ka benga atinde l'état message mais à lobi non bato nyonso ba mona ke donc alinga kufa. Bon, merci beaucoup. Nous avons la parole. On moni bilom suna Congo to comment on dirait ça grave, on dirait ça qui problème nini. Ndeko na moko pe ya mopanzisa nga utero ya manga lobi awa atuna nga likambo yo. Eza problème ni maman. Fota la makambo na dévolé. Muta lobi on internet pourquoi? Et là ni zanga ki ak benga mutu wana. So moni le roni nezanga c'est parce que mutuana msuna mutuana bazana contacter. J'ai rata contacter ngo obi sango ya liwa eza via mutu ata kutenemi yango ndenge nini. Kande papa mba ayemba lotando to ya liwa oyeba valeur ya bomoyi. Problème na biso ezani nzete ya mubesu kutu. Kande na loba na émission eleka elobi. Nzete ya mubesu kutu. Yana biso fachi nga mwana bango asuka. Yana biso fachi babimisa prophétie maman ozana na Kinshasa notre pasteur que j'ai sali pasteur Kabundi Wale sa moto na Nzambe et tant que homme de Dieu asala kini amone prophétie que bimisa ki nani ya fachi prophétie soki aye comment na yete dans 2 ans okufa et le président de la République a fait quoi a bengisa ki président ni papa Kabundi Wale sa na présidence ayambiye. Osomona niveau ya komi kitisa mon contata mon kondi ya ekolo Félix Tshisekedi ami kitisi Karim Mokonzi pas bengisa chroniqueur ala ndako te za question ko bengisa na ndako te ya fachi azala ba conseiller ne tanga mona ki papa na biso Kabundi Wale sa même nga na sa émission na tenaki rigueur na pasteur mais aza homme de Dieu maka Nzambe bimaka na ndenge mo bezana molimo bimaka akwa pe koloba pe na TV ta bengi epete le mso pe batu babande ko kale abenga ete mais alobaki on a TV et président Fachi a bengisa ke basololi a tsambeleli nde omoni résultat lango yango lelo makama malamu ezo salama donc soko moni ndeko wana nazo mona bazolo ba ndeko na biso benji ntasali eloko wana oui laisse-moi te dire que tant que na matanga mami de notre soleil la biso la bande ko na biso Jojo
to silisi ta encore ekei kaka makambo na oloba ngo soki na kosi na zota mwana nzaya na mutuka na sisi kaka ko filmer na komi ko bimale to mo na porte stade côté to banda ko côté na ndenga boy il y a un garçon aye pembeni na ngabi na papa est-ce que na ko biso likambo moko na bine problème ni na bi na l'hôtel Karine Mokonzi mabe. Oh, garçon na bite soki yo bimi ya na bimi te na bite soki yene mutu basali émission wana mais assez longo na bien na mona ke na monde média mais net to mona na monde média mutu musa ko za la caméraman ma sa pasteur c'est garçon va prier ba reba makasi mais oui garçon na bisinga bi na l'hôtelier mabe on dirait c'est comme si kufa moko eso yela nga bine omoni makamba boy nga na koki ko ya mona émission mais comme elinga problème na zo luka contact ntaka nga na bi na lukele contact ba koma na contact ba solula aluba na ye donc so moni mutu alobi bongo c'est que nzamba zo inspiré aloba ngo kaka et c'est ça li kama ko tenir mutu rigueur te ko na oki sango mo bo batu balobi o bazo kangisa Benji ba vrai na ye ba musiki na ye so ba na ba binga mama nani bana membre na ye bazo kangisa Benji ba oti na bongo ba kangisa ye yo mama na nga ya Londres mama na nga ya Canada ya États-Unis so tinda mbongo po ba kangisa Benji lupango na bino etikala non clôturé na veniti le ba clôturé to tinda mbongo te pas Jérémy mona lupango moto ana ba émission ba politique to ngande ndeko to lobi kamu ya politique te to lobi ke ndeko congolais soutenir ndeko na yo congolais tangu yezo sala bongo eza eloko moko bazosala attention moko ya mabe soki baza na posa ya ndeko na biso peut-être à survivre babenga mwana mobala na basolola na ye eza teke baloba bakangisa ye po biso bakongo tolingi tosoutenir kama mobala na bengaki Karine en privé te ebongo aza numéro na ye abengaki akoka po ko luka bo Karine Mokonzi eza boso kutana muto ke ayebi Karine Mokonzi bakopesa numéro Karine Mokonzi tako et puis numéro mutu bapesa ka n'importe qui qu'est-ce que na yebi te jojo nenga za so mutu za na posa nenga na pesa ka numéro na sa ko yo ebisi gar yo tozonga no malembe géri yo lobi donc kutaki na garçon mo na status ça o ngaka lukila ye contact mo kutana Karine ka ndepe mu garçon ngaka contacter batu musu bakutana Karine yo ngoko mais est-ce que kotika ngana loba est-ce que kotika ngapena na loba moi muke na plateau na lobi boye ngana koki ko na patience wana mais makamwa nzambe eza makamwa molimo lem susu eloko wana ezo mata nzamba zo yebise ke eloko fe o libérer yango sango yebi sango mbango aosani peut-être yo mona ngo mabe aosala nini eza problème kutu bakanele te bakangise te pa ba mama oyo bokipana ba mama na bino na kinya wa te mama nazo tambola otala télévision 14 pouces ya country ya 14 pouces tinele monga so ma place ma ba TNT pe komia ozo mbongo ozo tia na buzoba baninga ba otonga ba flat bana poto ba otonga ba flat ils ont rêvé ka kumisa mutu moko boye afinga aneka bato eza normal ti tout kana Jojo ya yo ozongo ndeni misango mo ya liwa na internet ba PC sengo ndende ko na biso pasi wana na biti so ezo salonner salo pasi to ozo soutenir yango ndeti gérer to ndeni mama la ko soutenir yango eza na pasi eza na mama internet onde koma au monde tout ça boy dès ça boy sono ngamo na obela oliwe yari la raté mama il a yo mo so bela déjà ozo banga on a que ces examens mba ozo banga siko ba yebisa yo ba yebisi yango en privé te mama en internet ndeko na mobali ce qui effectivement nzamba lobela kiyo ke ndeko na Karine Mokonzi okufa mais il fallait le en privé ba nzela ko zo eza ndenge belé ce qui y en a bosola te ko utiliser pe mututi o asola na ye oui akei aluki talande kono alala ki tota loti peut-être ko zano pendo to ya prophétie et là on est prouvé qu'il y a un pasteur et là on est prouvé qu'il y a un prophète il y a de vrais papa faut ça la bible les sont papa au monde de tout tambola il y a de vrais il y a de faux oui c'est ça et là on est prouvé qu'il y a professionnel voix aloba eza solo yango nzamba alobeli qu'est-ce signifie prophétie prophétie faut bimakana munoko prophète Jerry malembe yo lobi ka katiote nzamba aloba pe na ndoto akolo bela pe na ndoto na lali na loti peut-être mutakufi ceux qui ont négligé ngo et salami mais naza contre ya ko aloba ngo aleki na internet abani ba annoncer mama ko Karine Mokonzi ezana nzamba la kisingai kyoku et bon ceux qui salami bon au monte que yo mabe okoki ko luka pe mutu à travers ma prière nzamba pas ça makamba bon ba loba pe tout ce qui est révélé condamné bible pe lobi bongo
est-ce que okoki kotika ngana Barcelone mo oyo soyeba malembe akokai koluka ye soki basolaka te mpo bino na bachronique yango ezalaka bongo tel barando na bino toyebaka pe biso te na bamusicien na bapoliticien toyebaka pe te rando eza partout ya bino nde ya dégâts aza mabe eza ndenge na ye mibimela asala émission na ye afingaka bato nga na contredire yango te eza ndenge na ye muna mutaluka be ya ndenge na ye ndenge Karine c'est ça eza ndenge na ye na internet o muna mutaluka yango mpe bazongiseli ye so asali bongo eza mabe soki effectivement nzambe alobeli eza vraiment likambo solo mpo na ngai ifala luka en privé soki basola te aluki nzela moko ata ya moto basola na ye ayebisi ye mama ye nzambe alobi boye peut-être à travers ma prière ekoki kochanger quand n'est pas ébissé na internet si bon à travers ba prière peut ko changer oui ya wana toujours le bezate ba émission que j'ai ezate ba émission gérer ba lobi opela ezali en privé ezala en privé ou na internet c'est prophétie bimika ya moko wana ezala lobela ki ya prophétie ezala en privé ni so alandi pe ba prière ko pour changer ya te so alandi na internet ndo kufa en privé ne ya obika na ebité boye ba gravité likambo Jojo na ngina Barcelone mo s'il te plaît na kati o malobati omoni elo mona uti koloba je pèse mes mots naza pasteur te naza ni dia chrétien mais j'espère que Jojo aza chrétienne maman na biso aza chrétienne boyebi kutu bible koleka nga parce que nga pe christianisme ele biso na uto kota ngo kala mingi te omoni moto oyo akendaka ko sacrifier mwana na ye nzamba asengaka sacrifier mwana na ye oyebi ke so batiango lelo ebota mama na débat bana tika na mwana mama kutu na biso na sacrifier tika na mwana voisin mais tellement que ezaki makambo ya nzambe fallait exécuter nanu ya omo ina oloba na Jojo nini tokoki kokondane mwana mobala na lobi na internet eza mabe mais lem susu nzambe azotuta ye makasi bimisa kaka profession na mutu ane komela mutu wana abimisa wana internet nzambe azotuta internet zela kobenga na internet te bimisa kaka profession wana na public comme ça yé pe ndenge ngautsolo basiko yé pe tanga koyoka lokole ko sale ko banga to pe exemple ya mokonza mboka na biso président Fachi quelque part pe atala ka lobi non moto abi ko bimisa prophétie na ngabo ndeni tika na benga ye abenga ki ye to boy de Karine mokonza za musika ndeko na biso Benji na ba ndeko na biso bimisi prophétie na bazana Kinshasa mais to za na communication o le to commence la pe to monana oui on se comprend oui to so to bito landaka ke pourquoi lobi bongo asali boye yo ba o ti ko lobane nini eza mabe oyo asaka yango pe lelo basali ye lelo quelque part nga pe na omona ngo eza bongo parce que mutu abomaka na mbeli babomaka pe kana non j'ai trouvé yango normal nde balobi bongo pas de problème na trouvé yango normal parce que eza makambo ya nzambe ketchup na cause na prophétie pour na gérer na bimi pe ana sala là pe mission na TV na lobby ngai na lobby boy na opese maloba na ngai soki eza pona eza makambo ya nzambe vraiment mari maman na biso Jojo anie na Congo so po bomona au moins na Congo tomo cha mutu pasteur yé mo kaka na elongine kaka mais on t'a un bon neuf négligé au match mais très bon elongi simi para ki passer à mon akit elongana tendo lobit na mkotala ne longi faut à chaque fois na Congo le problème c'est comment nini fanatisme to kenda sube église te fanatisme et puis lelonga na biso na mboka na biso ba prophétie ebele zo bi makutu pa batu oyo bazana na église ba mandalala bazana na église ba tina te ngana biso no mona beto no lisolo moko ndeko nanga mwasi na yebi kelem so ko tala émission ko za la surprise ay ko kamwisa ye au moins ndeko na biso mwasi auta ko bala dernièrement mobala bali akie Lubumbashi mais chaque jour so na olala na ndeko zo inspiration que mwasi na kuta na likama na Lubumbashi ngam na zo betela mino lisolo lelo mais lelo ndeto za awa mwasi na zongi mobala la lukaka bomena Lubumbashi siko na banga ko loba na fille wana jour mariage tout mais lelo aye awa na lobi na ko petit lelo te na loba on a télévision na ndo mona kaka mabemo ezokomele so na lali ozo comprendre et ça nzamba la biso pe à travers bandoto c'est ça siko to condamner Benji pourquoi que alobi on a TV point alobi on pona barando na bango te alobi on parce que peut-être eza makambo nzambe donc aso mona ndenge nini akokele nango te eza kilo makasi omoni mukumba ya nzambe kotala ndako nganga eza na ba principe mais so za na problème na nzambe oyo akela likolo na seo ya omela mai te soka lobi il faut ça la exécuter donc c'est ça ko zanga peut-être ko sosola nde yango zo mema biso bongo chérie en tout cas dans télé meloti la souka
ndeko Benji en tout cas eloko sali eza raté et mamba ya sangwa liwa ezate ba oye biso nde mama leki na bido oui au moins fali ko taloba oyebe siko okende te fo banga osika tokenda to ebite banda bat bakenda ti lelo mutazonga azate bo siko yo ba yebiso kaka atako to ba peso prophétie na église OK nezaka to comment leka ba prophétie ba yebiso to bazolo bana ozana esprit de mort c'est pas un problème même internet puis prophétie ni aliwa Géry et le yo liwe ba isa bon na yebi ke mituna eza ya yo pardon maman na yebi ke mituna eza ya yo condamné pasteur Kabundu Alesa kasi loba na TV condamné au salaki mabe pour na président Fati pasteur Kabundu Alesa na prophétie a pesa ki pour na président na télévision asala mabe asala loko ezala te pour ni président a yamba mutu nyonso et puis il y a un grand pasteur na mboko sora sala ki lettre papa et que koti na kabila ba nge ba yamba akuta na nene pona ni ko ngobinse loko modèle wana kaka na batu nyonso fo ba yeba ke yo nzamba lobelio te eza bongo te et mama molimo elle si na peka na molimo okolo bango ba nyonso to ba yeba te ke yo zwa ki prophétie po mutu wana nzamba la kisu azokufa et na sens te en tout cas ngai lo na ko bakisa na comprendre que Jojo azobanga liwa makasi azobanga na ba prophétie na yo comprendre que ba biloko mususu soki eza na église ba lobango c'est que botika ko lobango ba église epandi ba pote belé gérer est-ce que zo yeba ba église epandi ba kanga ba le musu ba ndoki te au moins ba église epandi ba mabote belé ba iko ba prophétie donc pas prophète au kende bo kangi mona ndoki mais mona tam ça na ndoki te asa collègue na ye non en fait oui a collègue na chroniqueur et puis pasteur ça nzamba utilisé ki makasi eloko asali mabe il fallait aluka moyen ou arroser soit na téléphone bon pote ça numéro les até peut-être ba contact peut-être mo anga aluka muto ayebiye Jojo anga aluka muto ayebiye c'est là maman Massa wana aza star to chape aza chroniqueur est-ce que biki nga dernièrement na uti okuta na garçon mon ambassade ya Tunisie na ville wana bien lobi na ngani j'ai na ça déjà un mois banana bando senga batu son numéro ba pesa ngati tu peux imaginer des Congolais to sana na mutema kuta na no batu comme ça koko kuta na batu ba azola ba bekutu batu mususu kutu atanga nga na senga ki intel peut être ça na yepi to to za ne lobby on a ça na numéro na été tala mutema ba Congolais lelo numéro ya mutu ba pesa ngo n'importe qui te Jojo nenga za so muta senga numéro à travers les réseaux sociaux pour na pesa fona tout na ye so tant na ozo Jojo te côté ku ne so tardé ils ont vendu to so ba beza makamanza beza te to kota ne bolo bo uti ko annoncer awa eza po sala ki nzemu na ye nzemu sali succès oui eza po amsu nzemu na liboso sala ki ba bloquer et mi balé en wa sala succès to tala ma ngwana ba misele prophétie makambo da to lobaki ba bloquer nzemu na parce que ça ka copie coller nzemu mutu ayemba yo zo ngo longole le côté oyembi ka le même nzemu fo YouTube akangango so na ba TV na so ki ne olekana yo sala na internet bi makambo est-ce que yo beta nzemu afali na kata émission et simba te ya weka na émission betango kasi ya zo ki nzemu abatu. Donc match de Cécile, à salir des semnes, oh azoé batté, laisse-moi tranquille, oh je m'en fous, oh pardonnez-moi. T'es ces oeufs balatés, c'est pas vite à Iman. Vous comprenez? J'ai eu un problème là, Karine, on se contredit rien bon. Na comprendre. Un problème là. Qui mouta lobby vérité. Bambaliwa na aux autres trouvent normal. Il y a nzé mouné pose ça qui bon ba problème là. Makamu ya liwa na trouver normal, tenga zo trouver bakamu ya prophétie ne normal. Liwa ya wapi? Et bon ce que ce prophétie ne sami puis Karine Mokonza Koufi. Yo encourageant on encourager garçon là donc c'est que mutalobi prophétie nem laquelle m'a non mais mutalobi prophétie na tolo ba ni ezebele encore benga l'état dit ma prophétie mais l'église on dit ma prophétie pour négliger l'état ebi ozo so pasteur na valeur ko leka kutu na mobala ndako mobalo bozane na ndako mo j'ai riwa lokosi si ko l'état ça la wapi mobalo na balo na mission l'état mo ozo na valeur te mais pasteur ozo na valeur si ko l'état ça ki wapi mama eza mama manzambe bon kusunga ndeko na bino mwasi ele beta ko bino mundibu bo sunga ye ko bino mundibu misa crime wo kala mingi ta bo sunga ye anaba bo sunga to sunga bato no so ba mi yebate ndeko mwasi profession wana yebisa bana membre na yo batika makambo ba ingba sala bazo bambona ba sala makambo famille na bango bo solo na mwana mai soka za vrai prophétie yora mto ko yeba ngo
Ce que ça peut faire prophétie, c'est bon. C'est d'abord prophétie à cause de la quand même prière, alors qui garçon a Dieu qui prophétie. Ba travailler ba prière. Voilà, c'est ça. Moi écoute au lobby pena ilo moi bien. Au moins na moment est commis boy. Tant fatia mon est commis publié. Pas pasteur, ça là. Aluka est pasteur, oui. Kasi ebosi ko mokonza mboka mama. Au moins ma bena biso lo lendo lo fundu. Oyo toni sami na mboko oyo. Lo lendo ka nem tezo sabo nga za la baronne, nga za mabole, nga za danger. Na ke no benga e. Zomon. Donc c'est pas bien. Tu commis vraiment vers la fin. Yo nga na ko lo baboué. Oui. Si to bota mreza nzambe, so pe to kufi, eza pe ka nzambe. Oui. Donc mutu ayebi mutu mukolo akufa azate gérer eza ni mutu abimisa prophétie eza yepe ni kari ndonde to tambola bo nzambe ka nzambe sora lobi lelo kata vina wana eloko lobate ka moi souffle o sora bien zwango azwango donc eza bongo eza na ndeko losa misa prophétie eza na kari no kondi do mutu ayeba via mutu eza ka nzambe mais ndeko na biso prochainement so pas pasteur so pas prophète so reçu message à mutu en tout cas luka mutu wana ça la peine de toutes les façons on luka mutu wana tana bantura o luka e kapo azape mutu ayebani asala musana ko kiko luka kala ba youtube bande bo sala o luki yepe o pesi prophétie wana yemoko ole o publier ngo batunyo so bayeba ke mutu azokufa donc c'est ça on ngana ko loba yango wana asali mabe ngana condamné tina suka gérer na condamné tina suka asali mabe gérer mot de la fin voilà mot de la fin na ngezali na seki makasi ma jojo makamba lobi abi mutu e bara yiwana biso za nzambe oui nzamba za maître ya temps pe ya circonstance mais atila biso ba pasteur parce que jojo ninga zana na yebi pasteur n'était mais ninga zana place atchaka pasteur na yeso pasteur na lobi na zo mon esprit des morts na yeso ki akokima ndaka ke mabondeli siko akiko bondela poani nzambe mutu ayebi liwa ya mutu omoni ke to aka batu donc bandeko na surtout bola nanga bo teninga rigueur ndenge bandeko bazo teninga rigueur awaki o za na problème na yebo na nga za problème na yete problème ezali a luka ndeko par rapport à prophétie batika ba guerre na to le kalama comme surtout tala makamu susu parce que na internet pe za rabo so likamo bimi to landeli yango nanu to kipa yango nanu après to leki to sauter pe na mususu tala ka so de mouton to sauter nanu to kena makamu mususu donc bozo ngona ndenge ya o bozo zwana te pinga na loba na suka na senga pardon te so ko supporter ngate supporter no ngate parce que nga loba ka vérité leki ya ba rosimu kendi moi na suka ya ba Félix Tshisekedi donc na loba ka vérité merci beaucoup na bandeko tout bolandinga ceux qui na ba mbote na repesa Zola de la Cruz ma meilleure chemise ba mbote na yo Irène Lukeba master ya batu ya ma patronne Bella Dinganga et puis na pesi mbote na Delcy Lubelo na France na peso ba mbote belé Francis Thio Moulouba cher Jerry Kobetox na bino azo continuer toujours ko sala musala merci na ya goté business na sima caméra et merci na Niki la mère des garçons Shakira Gucci Angèle Ameza ba champagne belé mbote na bino makasi ngaso na pesa mbote na pesi mbote na famille Mazo Mobimba na Leslie Leko donc babi wana pela Leslie Leko donc voilà de tous les temps de tous les jours la bossalité Lila Mazo Popina Mazo la bossalité na grand frère nanga propre Gishala Bafola la France donc ya yango na pichu basunga donc on a pena do ba yaya nanga ya tongo donc mbote vraiment la maman po so bon on appelle moi Pembo veut dire maman po do ye vraiment ça asala pour la maman Pembo mbote na bala bandal Mobimba merci beaucoup. Voilà, neka pesi mbote la bandal ngapena bakisaka joli kusala mona bandala solo donc bambote na ebele HK iget kamanzi iget kamanzi bambote na ebele sika ozwami désormais bon message na pe na Jerry Kobetox bon mon qu'on a théâtre bon mon qu'on a chronique na comme pe na 10 ans kutu na théâtre déjà c'est les cas 18 ans 10 ans na chronique bon mon qu'on a théâtre bon mon qu'on a chronique bientôt pour une marche de santé dimanche oyo to be en marche de santé volontaire oyeka na polo na yo moko to marcher na biso. Voilà, merci Nabino Nyon Sobolanda Sibiso na Feza TV RDC, merci na la patrona mbote pono la patrona mama Bella Dinganga mon boss bambote pona yo merci na batu nyon so basouté na ketchup merci na batu nyon so balinga ketchup bo continuer toujours ko s'abonner massivement beaucoup à la jamais dessus na pesi bambote na Michael depuis
Londres. Donc, Michael Mbote, on a pesi Mbote na Lican depuis États-Unis, na pesi Mbote na famille Alenge, na pesi Mbote na Makati na mon petit frère, mon cadet, Lieuvain Alenge. Merci et on se verra. Bye.